concert ya Fally Ipupa to comme ça on le rôle à faire des tâtés. Fally n'est pas le premier musicien na mboko avec un concert. Poto comme ça on le rôle là parce que je vois on sait comment les choses évoluent. Fally est d'accord. Marambo nyo so ça la moi comme moi ba communicateur à la télévision, ko ça la Fally campagne non, Fally za moi na mboka il faut les soutenir. Non, c'est un musicien, il est producteur, il est un producteur. D'ailleurs les concerts au Zobé dans Stade de France, il est un producteur. Qui vous dit que 9% déjà habillé déjà. C'est un mensonge. Oh, et ce n'est pas mais je vous dis papa, on est informé, on est intellectuel. 99% c'est un mensonge. On sait les clics qu'il a fallu évoluer dans le mensonge. Ce qu'il fallait attendre. Clic a fallu c'est évoluer dans le mensonge. Bateki 99% billet déjà. Et ça le coûta. Et ça bangote mou doit annoncer batuke bateki 99%. Ils ont constaté. C'est même pas biso ko constater, c'est le consortium ya Stade de France. Bateau va gérer Stade de France n'est pas informé. Il faut arrêter avec ce genre d'histoire. Il y a on a biso to ebi comment bateau va évoluer dans le coûta. Bakosa biso ak you arena ba betara sold out etika lo betama sold out té parce que la salle n'a jamais communiqué qui est non je n'ai même pas besoin. Il y a aussi la communication pour chercher un visa. Voilà pourquoi aujourd'hui moi ba communicateur ba inondé ba plateau télévision soutenez Fally Ipupa parce que c'est un musicien. Toi tu as déjà vu Bouba qui est à concert aux États-Unis, France a tiens bon on peut soutenir Bouba. Pourquoi on doit rabaisser les niveaux à Congolais? Tu as déjà vu Maître Gims qui fait l'honneur à France. À quel moment concert à en Espagne? Ah, France a zéla té mundi komoté na lobé la ministre non na lobé l'été. France a bon pour soutenir non, c'est une question importante de komoté. On ne peut pas prendre pratiquement $1 million pour soutenir Fally Ipupa. Un individu. 985 000. Mais c'est pratiquement $1 million pour soutenir les concerts à Fally Ipupa. Tozangi va priorité na mboko. Mais je vous dis, ça fait très mal. Quand on a ministre Maman Yolande Lebe, maman, oza muko, so ope sa Fally mbongo, abwa ka libanga, zoa salaire na ope sa Fally Ipupa. Ne prenez pas l'argent des Congolais, le roi mbongo moro bo zangi lo ko salaire. So les qui a des fois parler du peuple. Tu verras des mamans et des papas balala wana des sinistrés. On va zangi place là. $500 000 peut suffire na bato wana nyonso, bazwa ta ndaku ya ba 2 chambres salon à louer. Et vous prenez cet argent pour que ça mutu roi Fally Ipupa. Oh le bana onde Kongoche c'est qui a construit sa carrière dans le Lokuta, encore ça va tu que ba beti déjà 99% il y a 20 alors que ce n'est pas le cas. Donc moi je ne peux pas, on ne peut pas cautionner le fait que une ministre azangelo ko sala culture promotion et culture a habité place ni femme mais à ça la baisse a profité d'occasion pour épée combonner tangama. On demande à tata Mokonzi Kolo ce genre d'histoire et les gars jamais na conseil des ministres. Bande ko to ko tali solo oyo ya ndeko na biso Charlie Prince akambo ya zali ko loba ya biloba loba pona feri. Charlie Prince azali ko bungela fere ba respect na yebite na Congo na biso. Pourquoi bandeko bozo respecter ba artiste minene ya Congo na biso neti ba faire rigola te? Premièrement ça la musala. Fumu aza soit fait d'argent parce que ngala ça la coutume, la tradition. Et là on mona Monaco, est-ce que vous dites Monaco on dit pas. Donc il peut dire pas mon lire. Alors que yo muto yebi qui posa la vidéo qu'on a vidéo. Est-ce que bozo pas sako. Nazo lo ba moi je. Et puis yo muto yebi qui posa na vidéo qu'on a vidéo bomba. On va encore la vidéo matika. Olinko c'est Olinko yeba te. On t'a fait fou na bosoba yango. Ici quand je vous allez comme là. Mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Bienvenue dans notre chaîne, merci de m'abonner à la sur la confiance au message de ça. L'homme seul dans un concert de beaucoup de bénéficiaires en beaucoup de mel camoura moto TDF Sakabino. Tu as coupé ces vidéos d'information pour les à la sauce. Ni les autres les cas à faire continuer ensemble avec nous. Vous voyez pas moi et Bélé. On a besoin de connaissances. Restez branchés dans cette émission pour qu'on soit connaissance. Il y a solo merci na staff Mapassa chez Mimi Loubaki ML Diana. Merci Nayo, na confiance aux autres salons sans na continuer la espace pour nous faire l'émission et les kakatito pour tout ça musique juste awana Shaba. Ce qu'on connaît wana qui espace Mapassa on a besoin passer le fête. On a besoin ya matanga bolé la place on louer boya awa kimi ezali mvule bete date beaucoup la rater. Donc voilà, merci Nabino, merci na pasteur Marcel Didier
Bidi, merci na yo, soutien dans l'émission Oyo. Merci na président Emedo Mbongi. Merci na yo. Merci na Hakim Pemba depuis Belgique. Yangan Deko, Hakim Pemba depuis Belgique. Na Pesio Amote, na Pessi Mote, na Richard Pongo Aigle. Le président, il y a tous les présidents honorables, Papin Zila. Merci na yo. La confiance au dos ça l'homme seul dans un corps. C'est Pichu Bekam. Nous tournons à Kati. Pichu Bekam tout solo la carte. Et ça va bien ma casse. Je suis passé sur le plateau. Je suis avec l'info. Je suis tout découvrir comment on est à solo. Pourquoi ça fout? À Outawapi. À Bimeli Wapi. Sans plus tarder, Hervé aussi t'appelle. Na Yamba. Mon fou, on dit que dans le monde, on a côté de plateau d'abord, avant la pierre. Non, ezali ngai mfumu Mbimbi et nauti na territoire ya Tsela Manga na province ya Congo Central, précisément na Bafle na ye kotalisa nyonso bayebaka mfumu te bisika mfumu auti e mfumu basango nini ayenda yango na kati ya Kinshasa. Alors que mfumu azali awa mpona kotalisa communauté nyonso oyo balandaka na chaîne oyo na ba problème soit na mitakatano oyo bazala yango mfumu azali wana mpona kopesa basolution mpe mpona kokolisa bwanya na kati ya mabota. Alors que mfumu azali kaka basé na spiritualité te et puis mfumu azali basé aussi na bakapitali likasa tradition. Donc en base de tradition mfumu azali wana et puis la spiritualité mpe mfumu azali. Voilà, mfumu azali wana. Est-ce qu'il y a une différence entre mfumu na bamaître spirituel et bamaître spirituel? Oui, il y a une différence. Premièrement, et bango bazali ba magicien, ba praticien magicien et baza enseigner na livre. Voilà que biso la pouvoir ancestral, nous avons la liberté, nous allons na habel de parler, nous allons na pouvoir ya monoko. O to misala monoko. Ya monesa. Alors que différence les allées beaucoup les allées qui vont doter. Mais le langue magique ils ont avancé liboso ya beaucoup. Des bazo pour interpréter beaucoup les allées qui doter. Bango magie ba ke liboso parce qu'ils allient biloko ya bindele. Ndenge biso tozali ezali biloko ya biso moko bandeko bayindo nde yango monaka tozalaka mwa ebe irrégulier. Donc c'est ça la différence entre la magie et la pouvoir ancestral. Est-ce que tu sur la route ça n'a pas pasteur et ça alors que ba pasteur aussi bazali na kati ya magie. Ndenge bazali na kati ya magie parce que ezali bible oyo bindele bayebi biso yango. Alors que l'interprétation na yango ekozala kaka kolobela biso mabe po bazwa espace esika na biso. Pamba te biso nde bakolo tradition bakolo mabele tozali na mabe moko te toyebi lokola bango nde baye na eloko ya flore nde bazokointerprete pouvoir ancestral ezali pilote nde po bango bazwa espace. Alors que pouvoir ancestral etikala jamais kozala pilote. Ezali bokoko na biso moko tradition na biso moko jamais ezala pilote. Est-ce qu'on dit que Nzambaza Nzambe pour Mantulendo existaka baba te azali Nzambe oyo asali biso de l'oza. Alors que Bible est biso banzambe belé tozali la différence ozomona Bible ezali na banzambe belé. Alors même bango moko ba pasteur et ba prophète et ba archibishop bazali na ba confesseur banzambe baba te bazali kosalela la magie bazali na Nzambe ya solo te bazali kosalela la magie. C'est pour cela au monde même par moment basé dans la confusion. Alors que pouvoir ancestral qui beaucoup et jamais vont changer. Tradition et aussi la tradition. Et si au monde liba les ça va continuer. Alors que il y a moins d'accès grandeur la coutume et aussi la coutume. Et aussi la vont changer jamais. Voilà. Ils allaient interprétation il y a pas pasteur, pas prophète et pas archibishop. De les bazali pour enseigner par la Bible. Ndenge ngai nazoyebisa yo ndenge naza nekongo nde nafani awa natraitaka bible lelo ndenge moko naza kotraite bamagicien wana ya babible epi batravaille bamagie noire bamagie rouge bamagie vert ainsi de suite. Avant de compter na mozindo ya émission na biso okopesa biso différence oyo eza entre magie epi bokoko eloko oyo babengi bokoko simamela baloba ndenge moko et magie est dans la vie. Nyonso basalaka la magie, il faut que bataka yo.
alors que nga nafandi awa nakokobenga nakokoyebisa yo ke lobi ozokende poto kaka na maloba nanga mpe lobi poto ozomona alors que différence ezali pamba te bango bazokosalela livre biso ozokosalela l'arbre de bane ezali pouvoir ya monoko nde esali mokili lelo etata nzambe asali mokili na pouvoir ya maloba lolenge biso mpe tosalelaka makambo nyonso na pouvoir ya maloba alors que na livre soit la Bible toujours il faut qu'otanga isome pour oza solution la situation na yo et ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. Merci à Batutu Badolanda Bisso, merci à Hervé Ostapen derrière la caméra. Tout solo la sikoyo, tout côté dans le sido, les lots malades, les audios pour la batte, en basse. Est-ce que Mbassou tu dis la vie en fou? Tous en a maléfice. Biso to télé na respect télé maléfice. Mais na dans ma copie au surveiller tous en basse. Kama te nazali mutu o nazali mosali o nazosunga bato na bakake maléfice. Yo mutu oza na maléfice oyo oza na eloko oyo eza maléfice. Nga na bolongo na maléfice wana koti bwana. Lolenge nazoloba awa ezali na bato ko bazala problème abota. Ezali na bato bazala problème ya poison. Mais fumu azala na pona kopesa solution. Pona kopesa bwana. Alors que soki nazalaki susu mutema. Nenda kopesa bwana esika mabe ezali. Nenda kotika mabe esala bana mabe ekolo. Lolenge magie ezali. Magie ezali kaka mabe likolo ya mabe tika suka ndema. Ozomona. Alors que eloko oyo bebengi il y a déjà ba sacrifice de ça. Ça la carte ya magie. Alors que puisque la pouvoir c'est ça, tu dois sacrifice de matérialité. Voilà. Tu dois sacrifice de santé. Tu vois. Donc c'est tellement différent. C'est tellement différent. Tout le monde aujourd'hui, Fumu, tu sauras dans n'importe quel genre de maladie. Basse, ou avoir qu'il est PC, ou avoir quoi comme maladie à tête, surtout pas comme quoi comme maladie à tête. Au bout de l'année. Fumu a traité ka malade tellement ébélé. Yo nous posons un problème ma bonne. Pose à la moitié de balle. Fumu a traité ka yo nous posons un problème il y a ABC. Fumu a traité ka prostate, éjaculation précoce. Fumu a traité ka yo nous posons un hémorragie interne. Fumu a traité ka yo nous posons un problème mental. Fumu a traité ka oh donc tout est couché. Oh tout est couché. Fumu a traité ka na kati ya bato. Oh mais a comme ko songa ya lolenge ya zanaki. Alors que Fumu a suka wana Fumu a zali susu. En kati ya spiritualité. To kota spiritualité les gars c'est non ça la malade physiquement, oui, la spirituelle. Alors que Fumu a traité tous les sens de ça. A traité physiquement et à l'autre traité spirituel. Le temps va voir quel est malade, nous sommes capables de voir qu'il est malade qui tout le monde a montré dans la cité. Donc on est capable de voir la cité. Fumu a traité la cité et est en bien qui nous Fumu a traité la voix. Ozala partout où ils allaient dans mon pays. Quatre fois à monde Fumu a traité la voilà, merci à tout le monde de la mission. A traité la maladie, nous surtout oyoyo eza ça la rage dans le monde. Tout sur la suite wana mutana na kodi. Na nini tokela na papa de kota na makambo ndani spiritualité, makodia, koma wana pour la moitié déjà pas bazoli na déjà batayeba. Pour baïsa bato kodi ili akabatu. Tukokoma anto ba fikolia ili akabeba. Mutana na kodi. Azana partout dans le monde des États-Unis. Mais avoir quelqu'un malade, azana malade. Est-ce qu'il faut je suis capable de retraiter mon musique à distance? Nous sommes capables de faire des difficultés dans la limite. Nous avons la limite de retraiter ici dans mon pays. Nous traitons partout où nous sommes dans le monde. 4 fois dans le monde, nous avons cette solution. Voilà. Nous avons des films où nous avons des alors que nous avons la conscience de traiter la tradition le monde. La tradition n'est jamais posée à la coutume n'est jamais posée à la coutume. Alors que coutume est chance à rater. Le lenge ezali le lenge tata nzambe ayembi nango pe le lenge otikala kozalaka biso kozala donc okende tokotika yango le lenge kaka ezali voilà donc na mwa kapité bana donc ça un numéro déjà bien avant alors que na bato nyonso bazola na fumu numéro ya fumu ezali plus 243 89 014 79 09 plus 243 89 014 79 09 le mutu nyonso oza na conseil ya fumu partout où ils allaient, il faut une solution.
yo moto osali 5 à 10 ans na poto ozozwa manaki yo moto oyo ofali 5 à 10 ans na poto évolution na vie na ezali ozokosimba mbongo mais mbongo efandelaka yo te soki akontante nga mfumu te ozwa solution te na situation na yo pamba te ngai mfumu nazali wana mpona kokonisa bwana na esika oyo ezali na mikakatano yo moto oza na problème ya mikanda oza na problème mabota mfumu aza wana mpona kopesa yo mabota akopesa yo mpona bisimbi te akopesa yo kisi oyo ekopesa yo mwasi ezala mobali mfumu apesaka moto bisimbi te akopesa yo kisi oyo ekosunga yo okokanga zemi mpe okobota na nkombo ya tata nzambe nzambe wakongo atu lelo mfumu asungaka wana oyo bakanisaka te basungaka na kontemone magie toka mfumu na pouvoir ancestral tozala lisusu na richesse ancestrale oyo babengi kontemone traditionnel ezali tradition oyo babengi en terme de tradition ezali traditionnel ezali kontemone traditionnel par-ci par-là oyo ozali na monde soki okontante mfumu okoka kontemone oyo ebimisaka toute sorte ya monta ya mbongo toute sorte ya mone ya mbongo mfumu alobi yo motu akopesa yo te yango mpoke ngai nde azopesa yango non ezali bankulu na yo bakoko na yo nde bango bakopesa yo yango pamba te ezali traditionnel oyo ezali ya famille na ngai ezali ya ngai ya famille alors que yo mpe motu oza na posa nango okozwa yango yo motu ozala na posa koyeba nkode na bino ya famille ekenda wapi mfumu aza wana mpona kopesa yo nkode na bino ekenda wapi ebunga yo motu oyo bakoko balakisaka yo lisusu bilembo oyo baya kolakisa no bandoto soki olobaka koko bakoko baya kolakisa yo ngai mfumu na kooriente yo na kotalisa yo lolenge ekosala mpona koyeba nkode biloko oyo balakisaka ezalaka nini yo motu ozalaka na problème te baproblème oyo na cité na oyo na cité te mfumu azali wana so kontakte ngai ekozala na baproblème na yo numéro ezali plus 243 89 014 09 plus 243 89 014 09 09. Voilà, merci. Toujours Magangi a fait la tour de Wana. Il a pas d'accord. Il a tout le monde a maître spirituel à l'Ekaka, on a joué ça la tour. Est-ce que maître spirituel a la capacité de faire ça pour nous? Pamba te ceux qui n'a lobby qui n'a la capacité de faire ça pour nous. Oui, n'a la capacité de faire ça. Pamba te on va maître spirituel. Nazali maître spiritualité. Ba maître spirituel bazala pouvoir ya kopesa mokolo. OK. Pamba te bango bazali koser la magie. Livre. Alors que plus ba bisikwa soit dans le Congo la prière na biso ko tosala na bandeko bango ba yebi yango te mais bango ba kolinga juste pour faufiler na kati ya tradition mais bazala na kati ya tradition te bazali banda ya tradition pas mal bango bazali na kati ya livre biso za na kati ya livre za na kati ya tradition ezali différent alors que maître spirituel en termes de spiritualité azala une fois la kopesa mokolo ya te bango bapesa ba porte-monnaie magique et puis le suite bango bapesa ba porte-monnaie magique déjà la bambanga na kodi donc le bi ba ozongisa kodi ya ba bikodi kuma makila kodi kuma masenga bato bakufa kodi kuma soki oyoki kodi ya oyo ezokosenga makila yeba ke kodi ya wana elongo na ancestralité ekota na nzela ya makila mpe na nzela ya magie pamba te na magie ezali biloko ya bapaya ezali lokola eloko oyo defi pamba te eloko ozongisa yango na intérêt ezalaka bongo mais puis na kati ya tradition totikala jamais kozala biloko ya intérêt nyonso tosalaka zala na pouvoir bakosunga biso baya kosunga biso sans problème sans sacrifice de sang. Sans problème, sans sacrifice de sang. Merci na bato batotala biso. Merci na pasteur Beli Nzonza. Merci na yo na confiance de bozolanda bénédiction na biso awa. Merci na quelqu'un qui s'appelle derrière la caméra. Merci na yo. Toujours mamba na fumu na biso. Fumu to solo na affaire ya spiritualité oyo lelo makambo oyo kozala pe na TV bato bazobebisa yango. Okoyo balini na bato bazolekaka bazobebisaka kosala oyo kosala. Et na koloba boye na bato oyo bazokobebisa kosala esika vrai ezali esika mpe faux ezali esika faux ezali nde vrai ezali alors que na bato nyonso oyo babebisi bambongo oyo bazwi basolution te mfumu premièrement asalaka mosala mfumu aza soife d'argent te parce que ngai nasalelaka kuti ezali tradition mfumu asalaka premièrement mosala et derrière la compassion alors que mfumu alobi na bino nyonso oyo bobengisi bambongo bozwili yango basolution te bokontante mfumu akopesa bino solution na basituation na bino ozala na baproblème nyonso oyo boza nango
oyo bozwi ba solution te fumu azali wana ezala physiquement et spirituellement oyo na dangi te na oyo na dangi ezali tellement ebele soki na bali kotanga maladi oyo nga na setaka tokolala awa alors que na motu nyonso baza na maladi physiquement et spirituellement fumu azali wana mpona kopesa solution na baoyo nyonso bayebi te ozali na bilembo ozali na bisisu oyo bakoko na bino balakisaka bino oyebaka te lolenge nini ya kosalela yango fumu aza wana mpona kopesa bino solution yo motu oyo oza na eloko ezali signe ancestral oyebaka te nini fo kosalela yango soki oza na posa ya koteka yango contacte fumu lisusu na marché ya kosomba yango parce que ngai naza na basango oyo bakutaka ngai ce sont les magiciens bayaka kocontacte ngai basango etelema ebele na kotanga bakombo te mais ezali bamagicien bayaka kocontacte ngai basomba oyo ezali ancestral bande bango balingaka biloko oyo ezali bapiese ancestral bayaka kosomba yango alors que yo moto oyebi kozala biloko na bino nazoloba ngo en général et puis yo moto oyebi ke oza na biloko na bino kobomba oyo bakoko na bino batika olingi kosalela yango te olingi koyeba te kontate fumu na kosomba yango esika nyonso kozali ekomelaka oyokena telefone elingi nga na loboko donc bato nyonso baza na bakuta babiloko na famille oyo etikala bango babanga kosalela bakontakte ngai fumu nasombaka yango soki baza na posa na active yango te bakontakte ngai na kosomba yango ya lolenge ezali na kosomba yango pamba te naza so na marché ya kosomba yango pamba te bango bayebi importance na yango te ngai nayebi importance na yango na kosomba yango mpe na kotekela yango bango baza na posa na yango koni ekomaka koni etikala jamais komama etikala jamais kolia bakilere etikala jamais kolia ezali eloko oyo ezali tradition eza na misisu soki biloise edepeve na yango oyo ezalaka na yango elia mais soki sikoyo balobi par exemple nde tomonaka bato babebisi bikina ya kodia yango bakomi kolandana na famille kodia etikala jamais kozala kaka bikila oyo bainterprétation ya bible nazotelemela interprétation ya bible ezali bible bapaster baarchibishop baprofete nde baza interprété interprétation wana nde ezokotisa bato malimi na nzoto mpe bakobanga biloko na bango moko ya famille zoka eloko ya yo moko ekotikala kaka ya yo moko parce que eza ya famille na yo eza ya baancetre na yo etikala jamais kozala ya bapaya ezali ya biso moko ya badekongo quatre points ya afrique chaque pays d'afrique eza na barichesse na yango ancestral alors que soki lelo bato bafandi bazokoevoke vondu bazokokumisa vondu babelinois nzoka bango ezali tradition na bango lelo bato bazokoya koteya biso carval alors que carval ezali tradition ya baégyptien vous voyez bazobosanaka biso na kati ya kongo toza na tradition na biso oyo babengi neko pamba te soki lelo congo central existe te congo mobimba rdc pamba te kuna nde mboka oyo ebanda donc soki congo central ekufi lelo konkishasa mombanda congo mobimba rdc okufi pamba te congo ebele ezali source ya mboka oyo rdc nde esika ngai esika oyo premier président oyo akambi mboka oyo awuti ngai esika ngai na bileni voilà tokite na point oyo tolobela sikoyo awawa est ce que fumu bato bayakola basitio na bamise baluka basitio toke bakongo toke boye seke bayaka mpe na yo lokeza mpe sitio oui pourquoi pas bayaka epa na ngai napisaka bango yango pamba te ezalaka contact na bakolola ngai mwana oyo azali malamu na bakoko na ye pamba te azala kosepela bisa bakoko lelo ozomona mwana kongo est ce que boyebi mwana kongo otiba otipeutene pamona lire alors que voilà, merci à bato batotala biso, merci à bato balandi biso. Vraiment, vous-même, biso la yiki toko. Biso la yiki bien makasi. Donc, il y a des musiciens, là, il faut confirmer parce que tout dans ma camarade, dans ma mission, dans ma pote, dans par-ci, par-là, parce que avant, on a aussi ma manche. C'est que tout bien, on a un coco, on a la cité là-bas. Baya la coco, on a kimia, on a olia, on a thé, biso na coco, on a juste la tradition. Nzamba na biso makasi le sacrifice makili na voilà, merci na Elbe aussi d'après derrière la caméra, merci à bato batani biso, merci à bato balandi biso fumu mais invité sur dans la kambo boye vous avez beaucoup besoin de tout na communauté alors que tuninga été pour la ligne bato pour la bébis pour la magie
est-ce que c'est possible dans la lampe? Oui, c'est possible. Il y a pas news la même ici, pas bon, il y a magie. Alors que bon, vous avez un fou, vous allez jamais ici, vous aurez solution la vie, non, vous allez un fou, sans problème, sans sacrifice. Et aussi, bah, il y a des mots, par exemple, bah, il y a des mots. Alors, besoin de banane, est-ce que vous pouvez pas donc des mots? Voilà, les animaux. Vous le voyez? Les animaux. Alors, vous me la fin, pas de dégâts. La personne te pose la yo peut vendre musique à la part. Il y a des choses pour vous avoir promis de gagner une petite de la base. Pas la photo, vous pouvez tout à la casa. La tchétaka, la macassa peut se faire. Voilà. Pour tout le monde, ce qu'on a posé un fou, à contenter fou, par-ci, par-là, où il y a Zali, il faut me recommander la hyper solution. Quand le père Zali bande à Boka, il bande à Afrique, il faut moi appeler la solution. La spiritualité n'est pas la limite. Et si quand on est au Zali, pour une solution, la situation est. Et ça là qui s'est remis mais la décision de Zali. Merci. Voilà, merci d'avoir tout battu l'émission, merci d'avoir tout battu l'émission. Et ça là qui s'est remis là, on a un besoin pour qu'on soit pas un fou numéro pour la dernière fois. Numéro, il y a un fou, Zali, plus 243, 89, 014, 79, 09. Plus 243, 89, 014, 79, 09. Contactez vous la citation où nous allons Facebook. Nous avons ici, Bambongo, aux yeux de sollicité. Contactez vous la Facebook, vous allez, vous m'indiquez qu'à la salle, vous m'indiquez, vous m'indiquez, vous allez numéro la live par-ci par-là, pour vous allez pour ça, pour la solution, la citation là. Voilà, on continue à Facebook, on dit Foumou, Ngimbi, pour que vous voyez TikTok par-ci par-là, par adresse, il y a mon merci à tout la division, merci à tout la division. Yo, c'est une émission, n'hésite pas pour liker, s'abonner, et moi, vous allez une émission, mais surtout, bateau a besoin de contacter Aza Magicien T. Aza Magicien T, pour Obanga Ice Coquille au Mogoté. C'est un chef coutumier logique, et ça, on a un chef coutumier, parce que contactez pour vous allez discuter. Merci à votre émission, merci à votre émission. Donc, tout un imbalance. Bisous. Bye. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu.